la politique. Mais pour la rembêtali va concerne à Rolobaka Pandekonanga. Hier, vendredi, Inosbi a beta qui concerne à Madeleine. Passé Falia ou Tugobeta na Yu Arena. Makambo yo nengezo kende boye Bandekonanga. Pression comme si combat ezaka kapona musique. Soko pesi mwana na punition na ndaku. Ezalaka malamu koleka yo moko mama to papa. Yeba kolongo la punition ya mwana et puis pesa yeba directif mwana wana koyoka. Mais ce qui mwana yo pesa ki punition na ndaku. Mwana wana solongo li punition ngo ye moko yeba ka yango atoye na ba directif et ko simbate parce que yo parents au père de oyezali autorité na yo epa ya mwana. Lobi nango tobi ma par la fenêtre. Et vous allez pas si mingi. Mais malheureusement, je suis mal compris. Les gens m'insultent. Ah, Waizo Liembongo. Waiza Kolabo. Ils n'ont si bien bêta qu'hier. Fallait remettre la semaine Zoya. La Bruxelles. Semaine Moussous en Angleterre. Est-ce que vous avez comment on a dit qu'il y a un danger dans la carte de la diaspora? Dans l'ingate, tu peux cette impression comme si que notre combat est là pour la musique. Bonjour, na balandino sur la télévision, bonjour la communauté congolaise. On a tout mis sur la mouké, les solo oyo, ya ba combattant, bande ko biso résistant oyo bazalaka na France, pe Belgique, partout oyo ba réclamaka makambo etali mboka na biso. Tokoyi na vidéo moko ya ndeko na biso mo combattant et po aiza azali ko expliquer bato ndeko na ngai makambo ya kokamwa. Naza posa bande ko ba comprendre eloko moko. Histoire ya combat et bandaki nini na ndenge nini bakomi divisé parce que est-ce que bazali bomoko, est-ce que bazali ko yeba nini baza koluka. Alors tout ça les bino vidéo oyo toyo kisabino ndeko na biso ipo aiza asili kosala émission pona kotala makambo oyo eza ko passer wapi na bandeko ya diaspora to ba combattant na France, Belgique, partout oyo ndeko ya résistance alaka. Bande ko pesi pasi pe mawa ya komona ndenge tosali babilan na ndenge basaki makambo na bango lelo concert afale betaki le 25 novembre fo concert pe ya Inos Biebeti yango pesi ndeko na biso atala tolobaki pona ko boycotter musique par rapport ya beat moko boye mais lokola ba concert ezongi tosala nini ole tozala toujours sali il fallait tosala sortie médiatique na koyebisa bana mboka nyonso ke concert ezongi tolobaki na bino bande ko concert ezongi na Europe bande ko musu ba comprendre te bolanda ipoaiza na sima tozonga to comprendre est-ce que beat il y a ba combattant ezali ba boycotter concert ou bien ezali pour batala ba politicien oyo bazali ko sala makambo ya Sony oyo basa ko bongisa mboka na biso te. Bolanda nasima tozonga mukie na moi des sujets nazalango et au sala moi bien bande konanga na kene musika te na ba introduction na na kota directement na sujet nous avons un problème très sérieux à la carte de la diaspora. Les gens refusent de réfléchir. Ça c'est un. Batu baza na dictature moko boye. Nenge moko na ba taliban. Ça dit opinion ya mutu. Et comme sujet ya ba problème, et comme sujet ya ba rando. To comme sujet ya ba mafinga. Non. Là, je vais réfléchir à haute voix. Réflexion nanga. Makamulanga na oloba. N'engage que moi. Ezali parole d'évangile te. Eza ko engagé diaspora te. Ezali réflexion nanga. Naza ko réfléchir à haute voix. Et. Batu bazali libre. Ya ko comprendre nga.
ya koyoka ya kondima nga so balingi bantima ndenge moko yo za na droit ya ko réfléchir ndenge na yo nga pe na droit ko réfléchir ndenge na nga par rapport à makambo eleka na Congo bandeko na nga na olobela makambo ya komba otosalaka na poto na oloba ngo chaque fois toza ko risquer tobima na par la fenêtre na komba oyo toza ko risquer tokene dans les oubliettes na komba oyo pona kozanga ko réfléchir pona kozanga ko yoka pona kozanga ko mikitisa pona koyeba kosala la bonne lecture ya moment oyo ya tango to lekisa. Maintenant kenanga trop tema na musique na kene plus na politique. Mais pour la mbetali ba concert na rolobaka bande konanga hier vendredi Inosbi abetaki concert na Madeleine. Ande comment partager vidéo bo aimer bo ya kolinga ko aimer. Na ko rappeler biso que Inosbi abetaki concert lobby na Belgique na Bruxelles Madeleine salle Madeleine. Inosbi. C'est-à-dire il y a une semaine passée il fallait Outugobeta na You Arena. Hier le 1er décembre 2023 Inosbi a bêté concert live na Madeleine. Ah oui, ce boye bi très réformé bino. Le 8 fallait être sous ce concert na You Arena kuna na Belgique. Le 16 ou le 15 à Tienne à Londres. Nasa m'avait belé na rolobata lingi sena batba ba ko réfléchir makambo yo ndenge zo kende boye bande konanga on avait tous les pouvoirs alors tous les pouvoirs ya ko continuer ko contrôler le combat oyo ya ko contrôler musique pas combat mais musique oyo mais nasa ko bande la bande konanga tolinga te to pesa impression comme si combat ezaka kapo na musique tolinga te to pesa raison na bato ba loba ke combat ngo ezala kaka po ba musicien démarche na ngai ezali démarche pona ko créer ba rando te démarche na ngai ezali démarche pona ko créer ba problème te démarche nanga za te pona ko cracher na groupe ya batu to ya ko cracher na mutu moko boye mais nazo linga ke to bana ko réfléchir au-delà ya ba capacité na biso chose que batu olinga ko yoka te c'est ça le problème bande konanga to bana ko réfléchir au-delà ba capacité na biso. Nazo no bango chaque fois soko pesi mwana na punition na ndaku ezalaka malamu koleka yo moko mama to papa yeba kolongola punition ya mwana et puis pesa eba directive mwana wana koyoka mais soki mwana yo pesa ki punition na ndaku mwana wana solongoli punition ngo ye moko yeba ka yango atoye na ba directive et que si maté parce que yo parents au père de oyezali autorité na yo pas ya mwana ane konanga na lo bango chaque fois et cause à la passe koleka après nyoso to sala bitumba oyo lobi nango tobi ma par la fenêtre et vous allez pas si mingi. Mais malheureusement, je suis mal compris. Les gens m'insultent. Ah, Waizo Liembongo, Waiza Kolabo.
Parce que les gens refusent de réfléchir. Les lotés, lobby. Bokoloba, moi na mukongo wana azalaka na raison. Parce que tant que c'est un rabattoir bima bisoka muto bimaka. Kotia mutu bisoka to bimaka. Tolingi tu sais to réfléchir à la situation toza nango. Na rappel no fallait auto beta yu arena. Inon si bien beta ki hier. Fallait rebeta semaine zoya na Bruxelles, semaine mususu en Angleterre. Est-ce que vous avez comment on a dit qu'il y a un danger dans la carte de la diaspora? Dans l'ingate, tu peux cette impression comme si que notre combat est là pour la musique. Mais, Batoazo comprendre que le saco ne connaît pas Senzo Henri. Batoazo comprendre que autour de l'ingate loba, Basako kanisa que tu as joué sale G. Et pourtant, ce n'est pas ça. Danger za liboso na biso na kati ya combat. On a bana ko bango depuis kala. Et bato ba comprendre te. Ah, okutaka biso na combat oyo. Ah, tant to zala combat yo zalaka wapi. Toujours ko benadra, mais pourtant on peut réfléchir. On peut réfléchir autrement bande konanga. Moi, j'ai réfléchi dans manière dans autant la boye. Ce qui te lobby que Oli Misangai mtwakumwana. Nata ko réfléchir ne konanga. Ba français balobaka tout excès nuit. C'est vraiment non beza pas si boro sepela nanga ite. Merci Djento Mwanza, merci Nekonangai. C'est vraiment le bananga eza bien te. Oko kansangai na liembongo, oko kansanga na komi traître, c'est vrai. Parce que boyebinga na zaka trop radical. Boyebinga na muto na chaud. Non. Na zaka chaud mais na zaka quelqu'un qui réfléchit aussi bande konanga. Merci Mbuta Milo Pindi. Na zaka réfléchir bande konanga. Ba français balobaka tout excès nuit bande konanga. Na epesa ka bine exemple moko nzembo moko ko felo mdayemba. Mama wana zalaka na mwana na ye moko. Mwana wana babomaka mwana wana. Mama wana comme kolela butu moi nyonso alelaka. Mais tellement que abana kolela ya trop. C'est vrai mwana na ye ka moko zalaka na ya lingaka e mingi. Babomeli mwana na ye moko, mama na bada kolela. Alelaka butu moi ku butu moi. Mais kasi tango koleleleka ki butu moi. Bato nyonso bakoma ki kobaye. Ba voisin o babana ki ko partager na ye mawawana. Ba voisin oyo bazalaki ba ko bazalaki na souci ya mwana o ba ki mwana wana. Baba ki ndenge ni mama wana zalaki na bolinga mwana na ye. Le sako kapwepe wete. Ba voisin oyo ba ki ndenge ni mama wana bade kolinga mwana na ye. Ba voisin wana ba ki ba partager ki mawana mama wana. Ah mama na biso pasi eleki. Mama zo makasi. Mama nzamba peso makasi. Kaka mwana moko zalaki na ye. Mwana wana babombi ye. Baba ni koko na y a un terme bah so consoler voilà. Mais maman wana bani ko abane tellement kolela ya trop butu moi bande konanga kaka ba voisin oyo babane ko consoler maman wana nenga bungisaka mwana moko bango bayebaki ba voisin ba ki ko balukela ye. Ba voisin ba ki ko balukela parce que balobi que ah non trop c'est trop. Merci Mbuta Benga. Ba voisin balobi trop c'est trop. C'est vrai toyeba ki yo linga ki mwana na mingi. C'est vrai ba bomeli yo mwana na yo. Mais non, comme ko la pe mingo comme ko déranger biso. Non to lembi moi to la liso ezate. Moi to sala loko ezate. Parce que Yusa Kolela Mwana, trop c'est trop.
bande konanga ba voisin ba lemba ki mama wana est-ce qu'il y a qui koloba ke ba voisin wana ba ligake li sous ba mama ba voisin ba ça ba traître est-ce que maman wana ki koloba ke ba voisin oyo ba bane kolela nga lelo ba balukelinga c'est que ba lembongo ya moto oyo abomelinga mwana nanga non ezake ba voisin ba lembi o leli mingi o komi ko déranger bango nasa ko bana c'est vrai réflexion nga ça la passi c'est vrai zo c'est plus sabate belete c'est vrai zo beta batu ba belé mabaku dit José la marraine et où mérite tellement il y a trop batu ba lembi c'est exactement ça exemple on appelle si antiemo ya Kofi mwana wana akufa kiza lokola Congo mama wana za kolela mwana na emoka salaki neza lokola biso ba congolais tozaka na mwana moko tozaka na Congo moko babomeli biso Congo na biso tozako bunda to sekusa Congo na biso moko wana kaka mais tellement que to bani kolela to leli to kangi musique mbula na mbula batu nyonso baki kosangana na biso to bloquer musique ensemble na batu nyonso to bloquer musique wana ensemble na batu nyonso boko bengi ça marche boye 4000 5000 8000 tout le monde a soit les lamona na biso moko ba bomela ki biso ye mutu nyonso so la biso ba combattant boya ba combattant to lela to sala marche to yemba pona Congo na bande konanga tellement qu'on les cas qui mingi tellement que eumeli bande kona biso kaka moko tozalaki na bango ensemble to bundela pona Congo tozo bunda to lela mwana bande ko wana balembi parce que punition eumeli oleli pe mingi comme ko ambete biso c'est naturel bande konanga ezali logique et ça m'a kamute que un tel allié mbongo un tel a commis collabo non bandeko et ça bon tu dois réfléchir autrement donc continuer à bloquer musique donc continuer à sa musique mais tu dois réfléchir autrement la musique qui auto bloqué ça fait 13 ans naza collabo merci bozo finganga merci mais lobby bokanga ba vidéo obo pesa nga raison lobby lelo na komi collabo ngayo na zala première personne en ligne muto sera kiti na terrain lumbe ratarate ngayo mutu oyo so na kiti na terrain zala muneno zala mukie na banga mutute muto so na tielongi na ngayo baka ke o kito mata na kolia yo la banga mutute parce que la limite on réfléchit autrement na koma collabo o benga collabo tant na bimaka yo bimakate tant na sala ba action yo bimakate tant bazo menacer famille na Kinshasa ya yo baza calme tant na zo kufela bande ko mwana kende Congo te yo zu avion ke Kinshasa makasi na ona clavier ko finga koloba bande konanga. Vous pouvez, imaginez-vous, 40 000 personnes à concert, il a fallu pour pas. La majorité, par exemple, à Ginini. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. À la rigueur, la majorité, a 28, 29 ans. 28, 29 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tant qu'on met bandaki. Mouvement va combattre tant que bandi na poto. Blocage de musique tant que bandi. Banana bazalaka mi kie makasi. Banana bazala mikie ba yebi makambo onyo sote bana wana babi non makambo na bino netali bisote ah non tonton makambo na bino netali bisote c'est vrai comment et la plupart bana ngo ba yebi le bon Kinshasa te la plupart ba kenda Congo te ba mona Congo te tango yo ya ko bete na mona oyo masolo ya yebite masolo ya mona te ne konanga fosa ba stratégie belé ko yako betela mwana na masolo tango zo ko luka
O imposer mutu likambo ya monate ayokate. Il faut ça la stratégie. Bato to blokaka izali ba mama, ba camarade, ba ndeko ya biso ba kola. Ba dina conscience, ba ebi passe à Congo, ba mo batina rambongo na Congo. Mais moi na atina rambongo na Congo te, moi na ebi passe à Congo te. Yo yo yebi saye ke fali ya ko beta te parce que Congo za mobulu mais ekota ezo bimawa. Ekota ezo bimawa. Bobi bana ngo ya potonde bazala awa. Oh, papa kuto mama kuta botiye ayoke la raete. Mama botiye ayoka ate. Papa wa botiye kutu abengla ka mbila. E bongo yo mutu tonto mo ba mona oka musika. Ozoko yebise ke non ko ken musique te parce que le Congo est occupé. Et ça qu'on comprend l'occupation kwa yoka yo. Est-ce que moi on a comprendre yo? Nous avons réussi ya ko conscientiser ba papa, ba maman, ba yaya, ba lek, ba mikolo. Mais nous n'avons pas pu conscientiser génération ayée après. C'est ça le danger que vous comprendre était. Bato to blokaka ba la musique ezali bato tezali bana oyo te. Ce n'est pas cette génération oyo to blokaka ba la musique bango te. Je ne parle pas des musiciens, je parle de la population de la diaspora. Je parle de la diaspora. Bato wana ko yoka biso oto ande koloba eza bana o ba lelo te. Mais je sais que je suis mal compris lelo. Bokanga vidéo yo. Lobby ma solo ya kombe ko tika la histoire to sala ka boye. To zala ka boye. To kenda ka boye. To zongisa ka boye. Biso na komba to sala ka boye. Biso to loba ka boye to zongisa ka boye. Retenez ça bande konanga. Bon retenir makam na oloba. Bon retenir makambo na oloba lelo. Le beau père sanga raison. To vanda to réfléchir. Nengeni toko ko sala pour na lobby tobima la tête haute na combat oyo. Toza ko risque to bwa kana mai ba sacrifice nyonso yo to sala na combat bande konanga. Na yoki ne komoka zolo bana to vanda na ba musicien to solo la nini. Est-ce que toza na problème ba musicien? Est-ce que toza na rando pour to vanda to bon est-ce que toza na problème ba musicien te? L'humilité procède de la gloire. Et l'arrogance ramène à la chute. Naolo bango. Traiter non soko traité. Mais yo moko zana oyebi ke muto azolo ba soldat. Hein? Muto azolo ba oyebi ke muto ala mbila na bitumba oyo. Yo moko zana oyebi ke na mwa mobali oyo yo. Na terrain, na bongo, ape na mbila. Papa, maman, na moni kutu, guerre ya makasi, Russie na Ukraine. Russie na Ukraine bitumbezo beta mame bavandi ba o solo la. Bavandi ba o solo la bande konanga. Nous sommes des Congolais. Pourquoi pas toko vana na bande kwana to solo la? Toko continuer boyete. Toko continuer boyete. To vanda to solo la. Ko vanda ko solo la. Linko lo bateke miziki ye zonga. Ko vanda ko solo linko lo bateke to accepte buzoba nyonso te. Non bande konanga. To réfléchir. Totala ba sacrifice to sali. Nyonso to sali. Na bitumba oyo. Ebele bazoti na bato bazoganga. Ah, collabo. Pourquoi zolo baboye na regretté. Okolo babiloko te. Mutuana zolo bande wana solo landele bien azana billet ya Kinshasa na décembre oyo. Mutuana zolo bazo komi collabo. Olingi misike zonga. Vole mbongo ba musicien. Solo landeli mutuana landele ka bien. Okomona ye chaque année que naka 4 fois 5 fois na Kinshasa a vivaka bien matanga na bango akei muto azolo bana ondengwana okolabo okomi boy mutu wana na ba marche ayaka te na ba réunion ayaka te
contribution yata ayaka te. So bakangi combattant bakangi mutu awawa abimisa ata 50 cm. Ce sont ces gens-là ba tali bosso ko tinda bato ba collabore. Pourquoi ko ba boy ndeko nanga? Moi je suis un homme. Naza mobali. Nyoso naza ko réfléchir na lobaka yango. Nyoso ngai naza ko loba, je assume mes propos. Mais nazo mona ke à l'allure où vont les choses bande konanga tozo kende dans les oubliettes. Bonti melanga. Yannick Ngondabi Salimo Bundeli Mboka, l'objectif c'était quoi? Je donne la réponse. Fin de la guerre à l'Est et l'occupation. Est-ce que la guerre, l'occupation est finie? Nako répondre de Mamoko, la guerre n'est pas finie. C'est ça la bonne question. Yannick Ngonde, merci. Exactement ça, Ndekonangaï. Maintenant, Ndekonanga. Tangu to salaka, tangu to bandaka combat, l'objectif est ça qui yangwana oyo lobby. Mais à un moment donné dans la vie, tant qu'on ça les locaux, au moins que ça pour atteindre l'objectif na yote, Yannick Ngonde, écoute-moi. Tant qu'on dans la vie, on ça les locaux, moroboye. Au moins que ça pour atteindre l'objectif na yote, même la vie na yo moro normal, mi tala. Tala sika yo wuti, tala sika yo zali, tala nanzela oyo zioza kokende, ndeko Yannick. Tala mais objectif nanga ezako nazako atteindre objectif nanga te pona nini. Est-ce que ça li parce que dans le passé nanga nazoki ba décision ya mabe, na tambola ki mabe yango nazako koma te, ou bien nenge naza awe sika na telemi place ya mabe, ou bien sika nazako kende nzelo nga na zwe zali ya mabe. Le sako l'homme de Dieu est passé à place de Jésus. Moutamaye la zalarande mwana obana ko réfléchir Yannick Ngonde. Objectif est ça qui a mwana libérer le Congo sous l'occupation. Maintenant tu atteindre notre objectif en côté. Mais ça fait combien d'années non tu atteindre en côté. Maintenant batamaye le basalarande nini bavandaka. Bavando tour d'une table. Bovandi bo sangani. Bobandi ko réfléchir ensemble. Nini ezako sala ke to atteindre objectif na bisoté. Est-ce que ça lui parce que tu as qui ma décision est ma bé? Tu as dit parce que tu as aussi ma décision malade mais tu as ça les langues ma bé? Ou bien quand tu n'as pas ça la bateau parce qu'on trahir biso. Il faut qu'on vende à qu'on réfléchisse. C'est ça en fait des manteaux, des marches oyo. Tozala nango na ba pasteur placé de Jésus. Na ba tebele musu na kotanga komote na tangi kaka yemo parce que la monnie wana. C'était ça en fait l'objectif. Makambo bandi le lote depuis après concert il y a 2020 bande konanga. C'est ça en fait. Tomita la eskato wuti, eskato zali, eskato okende. Est-ce qu'il y a des avancées na bitumba? Est-ce que tu as reculé, tu as avancé bien, tu zali, immobile, tu as stationné ici comme moko. Moutamaye la réfléchisse à Ndengwana. Mais le temps que tu as dit que vanda to solo là. Pourquoi faut que tu aies un musicien? Mais parce que les musiciens, ce sont des leaders d'opinion. À titre d'exemple, imaginez-vous un concert, il a fallu, tu as 30 minutes. On appelle cet exemple. Yom to finganga, yom to monanga kolabo. Et nakoya koloba yango, donc continue koloba. Tant que nayebi que je suis dans les bons, tant que nayebi que nazali sincère na bitumbananga, tant que nayebi que nazala nzela malamu ndekonanga, ata batu bo lobi, ata bo fingi, na kozonga simate parce que nabi lobby, ngam na ozana raison. Ah, parce que nabi lobby na ozana raison. Imaginez-vous le concert à Fali, il y a 4 millions de vues, sur 3 millions de vues. Dans salle il y avait plus de
Donc ba chaîne nyonso ya France za ki braqué wana ba star ya ba payer belé ba yaki na kata salle wana ba yaki ko beta. Bon, imaginez-vous maintenant ce qui toza qui te passe un message wana. Na pese un exemple. Ceux qui biso moko to bani ko orienter concert ba concert wana. Ceux qui biso moko toza na contrôle nango parce que to linga te à l'allure voir les choses musique et zonga. Na zomoni mususu azana na zoba moko azala kuna na Afrique d'ici de kuna ceux qui chinois. Azana nous salité makasi ndia utaka la fulu. Avant na kuna na Afrique d'ici Azana il est tellement sale, mais il vient, il m'insulte. Azana nous zoba. Chinois, Ozana nous zoba, Otangana nous tewa zoba. Ozana Afrique d'ici du kuna. Mais yo lingi, bazana poto, ba soufa koleka yo. Basala mambo le bolingo réfléchir sur te. Voilà combat ezo beba likola ba zoba net ba chinois ou Afrique d'ici du zoba. Vous ne voulez pas réfléchir autrement. Chinois la fingi yote na lobi nengo zalaka parce que tu refuses de réfléchir. Parce que to lingate musique et zonga ya ngomoko. Alors nenge zo zonga la boye et kozala bien te pona biso ba oyo to se sacrifier na makambo. Bokanga dati lelo. Retenez ça. Na rappelez bino yo chinois ya semi-lettré. Yo za na Afrique d'ici na rappelez yo. Le 25 novembre, fala beta na yu arena. Le 1er décembre, hier, inos bien beta ki na Madeleine. Inos bien beta ki na Madeleine. Le 8 zoya, na le 15, ma concert zoya. Vous ne pensez pas que ceux qui biso moko to vanda qui to réfléchir, to nga to continuer ko contrôler musique ne zozonga ya ngomoko. Na pesibile na ebandeli, li solo ya nzembo ya Kofi. Ya mama wana akufia babumaka mwana na moko. Ndeko nanga. Nous devons comprendre que un pivot wana zalaka ya ko bloquer musique kala. Je suis désolé à voyer bisabi non pivot wana ya sunenge zalaka ti. Na libita ke sili. Et silité. Force wana et silité. Mais force wana et lembi. Na voyons bête ma solote lembi pour na nini était la zone saki boa kenaki non c'est pas important. Mais il doit comprendre que lembi. Tant on combat ça là qui na combat na moto nango. Baba na simba combatante. Baba na ko beta ba combattante. Na lobi kaka. Ils bien beta ki hier na Madeleine. Na Bruxelles. Est-ce que boyoka ki makelele? Et là, on a l'ingate, donc on a sa impression comme si tu combais ça pour la musique. Fali a bêti le 25 novembre, na Yu Arena, le 22, le 23, équipe Mobimba IDPS Lazala qui n'a Bruxelles pour lancer campagne électorale à Chilombo. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Courant que équipe Mobimba, Yayi DPS, Bazalaki, le 23 novembre. Tant que vous ganga, vous avez tellement, vous avez motivé, vous allez mobiliser pour la concert Yafali. Bango ba na poto tranquillement. Basali makamuna bango tranquillement. Babaluki, ba quitter Bruxelles, ba na Paris. Basali makamuna bango basilisi, bazongi. Donc, loko yonga na oza kulingana interpeller batou. Tous à la focaliser dans la musique qui t'est. Et ils ont qui ton côté. Mais, un prophète n'est pas toujours honoré dans sa patrie. Mais lobby, bokanga vidéo yo. Bopé ça a raison. Bopé ça a raison. Ils n'ont si bien bêti lobby na Madeleine, hein. Est-ce que boyo ki makelele? Yo mutozo loba, zo ganga, kombe ko kufate, boye. Na rappelé yo. Na rappelé bino.
Inos bi abetaki na Madeleine lobby na Bruxelles. Est-ce que boyoka keko? Abaluki azongi na tranquille. Vous ne voyez pas que toza ko perdre loko ezala maboko na biso ekima bandeko nanga. Est-ce que boza komona te ke contrôle la diaspora za ko échapper ba combattant? Est-ce que bomona te? Avant muto ya ko finga nga, avant attaquer nga, est-ce que ça qu'on comprend que petit à petit ça qu'on perd de contrôle ya diaspora? Est-ce que vous comprenez tout, vous comprenez tout? Bolongola Kanda, Bolongola Inos bi hier na Bruxelles. Est-ce que boyoka ki? Bande konanga. Je sais Malobananga et ils la bien parce que c'est la vérité. Makambo na oloba bate belé ba oloba yango. Bate belé do partager ma makanisi moko. Mais mutu nyonso te andimaka na ya ba no finga ye. Mutu nyonso te asala ba video. Mutu nyonso te azana tango ya koloba. Nga waiza na yaka na lobaka. Ouais, c'est le moment où se ressaisi bande konanga. Enregistrez cette vidéo. Gardez-la soin. Donc, jalousement. Bon, ça a raison. Bon, ça a raison. Bon, ça a raison, lobby. Lobby, to comme li solo, ba salaka boye, ba zong saka boye. To comme kota ba vidéo na biso na YouTube, ne tota ba solo ya ba pharaon Égypte. To comme ko beta li solo ba combattant, nenge to beta ma solo ya ba pharaon Égypte. Ne to beta li solo ki mbangu ya kimpa vite to comme ko beta li solo. Or, to za na compétence, to za na qualité, to za na ba capacité. Il y a qu'on continue toujours à contrôler, mais d'une autre manière. Il y a on a rappelé à Kayo toujours, mon sal ensemble, pasteur Placide de Jésus. Tant que bandara likamona, tant que bani na ebisio pasta, likanisio eza bien. Mais pasta yebaka yango. Pasteur Placide, yebaka yango malobana yo, kozala mal interprété. Na ebisa Kayo pasta, puis na rappelé ko chef na téléphone. Zonga bako ko s'assumer te. Mais moi, Waïza, j'assume mes propos. Mais tant qu'on a un danger, oh, tous on a combat. Il faut que tous on a bateau, on a la courage à Roya Koloba. Vous à côté que la diaspora le poudre aux yeux. L'élo, batwa on dit maté, mais lobby. L'essentiel, bah, on le barato loba. Alors, ndeko nanga congolais bolandi ndeko ipo waisa asili ko expliquer combat beat nango na ndenge bakomi ezali échecté pour na concert ya Fally Ipupa et pour na concert ya Inos musique e ko beta nango mais ba difficulté o izana mboka yango balinga ba expliquer bandeko tolo ba chaque fois ba combattant baza na torte. Mais objectif ya combat na bango toline toyeba yango baoti ko expliquer biso yango oyoki ipo aiza ameki ko expliquer e bana mboka partout bazali ba comprendre ce n'est pas que ba ko bazui faillite to ba échouer mission na bango mission ezakaka mais et concert eza culturel oyo ba musicien musala o basalaka yango baza ko exercer pour ba meka ko lesa mabota na bango. Ezali combat pour na koy côté musique te boyo kini alobi liboso mama oyo bazalaki na conscience ya komona keno musique eza ko accompagner bango te na mobilisation ya bango na kotalisa makambo oyo ezalaki ya mabe. Lelo oyo bana bazalaki na ba 16 ans ba 17 ans ba 15 ans lelo bakomi ba mikolo bayebi makambo historique ya mboka na biso te. Bana wana ba wi jamais koyoka ndenge bisaki no makambo ba mort oyo ndeko bokechwa tangaka bana na bebi yango te mamusu bakoma na mboka te. Alors epesi pasi pe mabandeko nanga koyoka discours mumba oyo ndeko ipo isa lobi bandeko tala bokechwa yambo azali combattant
boyoka ye aza koyembela nani? Est-ce que soki moto o aza koyembela soki aleki Bokecho pe atiki combat? Est-ce que combat ezali juste pour na bande komususu ou bien ezali juste comme ya kozongisa ba o baza na pouvoir ba me kosala maloba ya mabe basunga? Mais ndeko na biso azali kosala campagne na ye ya docteur Mukwege bolanda na sima bozonga. Est-ce que combat eza combat loyal o tozana posa ya kotala pona mboka na biso ou bien eza pona ba intérêt mosusu? Tolobaka toujours ezala na moko ya ba combattant lobaki ki ba pesa ba mbongo po ba meka ko boykote ba concert ya bato. Landa Bokecho na kati ya studio aza koyemba nini? Tolanda. Nobel ya pe oh, bana Kinshasa na zongeli bino ba distraire bino te ba politicien wana bango nyonso bazali complice ni na gauche ni na droite bazali ba candidat ya Kagame bazali ba candidat ya Museveni balongoli bino na Afrique centrale bamemi bino na Afrique de l'Est totikala kozala na Afrique de l'Est te bana Congo na beleli topo na Dr Denis Mukwege bosala RLT lokola bosala yaka na bavoti nyonso ba Rwanda babotola biso mboka Bunaga na kiwanja Ruchuru ezali na maboko ya batuti mwana wana oso diza mwana mboka na kati ya mboka na biso ife boyeba histoire ya mboka tozalaka na 144 territoire lelo balobi na bino 145 territoire bakotisi batuti na mboka bapesi bango mabele ya minembo mabele na biso ekokende te biso nyonso na nsima ya Denis Mukwege espoir ya tout un peuple espoir ya nation na biso nani akoki kotomba na mosapa finga Mukwege namoni ye nano te oyo Dr Denis Mukwege asali bino bosali yango te pe bokosalaka yango te bailetre na bandoki wana bango tu bazali bana misala ya kanambe. J'espère bandeko bolandi ndeko Bokecho yambo aza salama mona ye. Alors mutuna ezali miziki ezongi à cause ya Fally Ipupa du Cap la Merveille El Marbioche pena Inos Biba oyo babiti concert na 2024 na novembre pena décembre et yango et sali ouverture ya ba musicien mais ba musicien ba o mususu bazali kondimate yoka ndenge bazali koloba ko murmurer na sima. Fally Ipupa après Zava Kobeta You Arena, il y a France, Zava Kobeta pe You Arena, il y a Angleterre pe Kobeta su You Arena, il y a Belgique pe Kobeta ba You Arena, même Allemagne ba You Arena nyonso et komi kombo ya Fally Ipupa le King moto azo fungola to Diego Kawa ba You Arena ezali bongo Fally Ipupa. Ils n'ont subi abetaki na Madeleine na Belgique batiaki Sentinelle oba combattant la kiteke non batiaki Sentinelle ba mystique. Ils sabetaki et bandeli pe sukanae sans problème. Alors tokolobani ni pona combat oyo. Tokolobani ni pona combat oyo. Même na bana oyo bazana Kinshasa, bazo comprendre te combat. Est-ce que bande ko na biso baza même pas na temps. Ya komona que tozalaki na but moko boye, tozaki solidaire parce qu'il fallait baza la place moko basololaka, ba pesa na briefing na bango parce que na ser combat komona bitumba eza makasi. Bitumeza makasi bayoka na rasote ba kuma kabulana oyo aza mutu boye oyo aza lukola bo makambo ezebe na se ndeko bitumba oyo eza pona ba mbongo ba intérêt personnel na bango nde bolandaka Fally Ipupa bikeno na yebi batwana na ba jeune na bango. Pourquoi? Parce que na kati ba combattant eza ba oyo bazali ba ami intime et ba musicien mosusu. Alors toko révéler ba nyonso na sima. To Fally Ipupa za ba ndeko na ye baza kati wana
Kofi Olomide za pena bandeko na kati wana, Wera so na za bandeko na kati wana, Jibe mpena na bandeko na kati wana, ba musicien nyonso ba mema bandeko o lelo ba komba combattant na kati ya poto. Et surtout Papa Wemba le cours ya ka mema ba tebele o lelo ba komi benga ba combattant bazaki na sima ba musicien, ba kotaki sima bangulu ya ba musicien, mais lelo ba komi ba combattant par rapport ya komona évolution mboka na biso. Mais lelo awatoloba musique ezongi makambo tu ezongi yango na lobi na bandeko nyonso partout bozali et to meka kopesa bandeko ba combattant ba résistant na esika ba fandaka na poto eza na place oyo kozwa ba biloko ya kotindela bandeko na yo na Congo babilamba ke yo oza mutu oza na souci ya population ba oza na Goma ba oza na partout le côté ya Butembo ba onyo sur place obitumba ezali bo kanga bloc bo tinda kolakisa volonté ke biso toza na bidon diker mais bandeko na biso basala ka combat mais to mona ta koli moko te oyo kuyaka na ba orphelin to orphelinat to na bato oyo bakima bitumba to mona lokote. Mais okomona fali pour pas beti concert na ye azimbongo atindi ekei kuna po isunga bandeko oyo baza na pasi ndeko na nga congolaise toza na objectif ya kotala makambo to sala parce que mokili etala biso toza bato ya koloba loba te mais toza bato ya action ya kosunga bato oyo baza na posa ya lisungi. En tout cas, on a une émission juste pour éveiller conscience et congolais. Tous la wana base kabisote mais tous la wana pour na merci na bande ko tout oyo baza ko comprendre mboka na biso ekoza place morote mboka évoluer mboka emata concert ou pas concert mboka eza toujours la difficulté mais tous la soudé uni et to komona ndenge Congo équilibre. J'espère na sali vidéo oyo juste pour na kotala ndenge ndeko na biso ipo waisa amiko expliquer que to koya matin biso to boyaki to sala tout comme musique mozonga to sala tout to dénoncer to pesa bango que ba musicien bozonga ko beta concert mais ekozala boye na boye et mutu na mutu abandi ko sala musana normalement et bandi ko tosa nini auto ko sala non il ba idée c'est belé ndeko na ngai ba idée exactement belé bande ko combattre avec non ba musicien bozonga bo beta concert na poto. Mais tu vas produire bino pe mbongo wana tokangisaka to tina wana este tu vas produire bino na conseil musu to produire bino mbongo ekoti wana to tina to seba hôpital to seba nani ba village banini ba idée eza ebele oyo bandeko ya résistant ba yo kosala oliba bandeko boycotter ba conseil o mutu na okotisa mbongo na pe ko sunga congolais moko na bana o ba otanga classe te na bana o bazali maboti na ba o ba vieillard bazali alors to zwata changement to changer oyo ndeko ya to changer méthode na biso to changer ba on a biso le to zala côté musique to senga siko bango bazonga to meka ko changer oeza yanga contribution ya kolba ke non to fongoli musique mais ba musicien eza pe ko fana place moté oye boso na oye pe boso na mais boza la bo moko liloba eza ko changer te oyo loba musu comme musu côté non bo sangisa même idée bo komi yango bo lobé la musicien nyonso ba komi ko zona ko ba komi produit ba na poto ba komi ko beta concert et musu par année même 2 concerts 3 concerts oyo bo sangisi mbongo bo tindi yango kuna ke ba combattant ba tindi 1 million ba tindi 100 millions ba tindi autant pour na kosunga bandeko oyo bazali comme on a passion comme on a que bandeko wana bokoza reconnaît toujours que ba résistant ba combattant bazakana pour na biso ba oyo tozana pasi ba oyo tozana ezanga justice bango basunga biso mais biso toyebite tozala kokata makambo il fallait tozwa ba aide musu monde la kotinda ba aide musu bimi na sima ya ba combattant ba aide musu sekobima na ba idée obozanango bandeko ya combattant bozwa message nanga oyo botika musique ebeta bosangisa musicien place moko lokola ba mindele ba producteur bazana no to me akozwa parce que musique na biso ba producteur te ba piraterie za makasi ba musicien ba se retrouver te to sengi bino bozwa technique wana to méthode wana bo changer façon ya kosala boza na ba en collaboration pour bon mona ko komona ko avancer le bosso bo sangisa bo récolter da mbongo moboy bo bana ko tinda ba province na ba côté oyo passe ezali bo komona ke bo za reconnu partout comme vous êtes toujours reconnu na bana oyo ba ko comprendre que ya peso bit ya bituma na bango ezalaka pona mboka na biso na bandeko oyo bazangi makoki. J'espère ndeko comprendre le message
partager vidéo oyo massivement. Et ça toujours na cadre et à cause de la bomoko biso ba congolais. Totika te mutu muso alakse biso mais toza na boanya, toza maele rosala pe ya kosungana. Pourquoi pas na tikande ko congolais abanda cause la humilier et banda ko semoke na ye par rapport à combat oyo ba pesio 10 000, ba pesio 5 000 au sali ko makele la souka isili. Eza malamu te. Bozo place ko raisonner et bozongisa makamonyo sonanzela. Ba misie bazongi na makasta bango. Bazongi te po bino autorisé. Na lobaki na émission oyo afali na salaki. Ceux qui le long en 2024 bo reconnaître yango na retard. Nande ko waisa ndenga sala émission na e. Sous na retard et cause pasi po boza toujours en valeur parce que pour le moment valeur na bino ekomi kokita par rapport ya bino moko nenge bo solate. Bo sangana, bo misa ba stratégie mo sika et ko sala malamu pona bande ko mosusu baba ndako accompagner bino ba soutenir bino na kati ya œuvre tona bitumba obozanango. Merci na congolais congolaise. Merci aux en France, aux en Belgique, aux en Allemagne, Italie, Irlande, Hollande, partout, même États-Unis, aux pays américains, européens, tout américains, tout pays. Merci. Bon partager vidéo pour n'avoir idée toi nango. Tout ça on a pour n'avoir son n'avoir idée. Pays comme on a biso équilibre. Tout ça là tout joue na kose mon kete. Pays politique de konangai. Même aux alliés combattants. Meka koloba ko finga ba parente. Wana za ko te abana moya ko finga ba mikolo. Wana tolobeli par rapport ya ndeko bokechu nenga finga ba président a finga ba tout eza bien te loba ba faiblesse mais ko finga oza ko bebisa ko détruire éducation ya communauté na biso olobi ba musicien ba bebisa éducation bana ba bebisa vie bana mais yo moko ozali wana pona ko finga ka ba konzi ko finga ba autorité ezali malamu te to changer tactique to stratégie oyo bande ko bo changer pour esala malamu. Merci na communauté, merci na ba maman, merci na bande koto et si kabuzali bo partager vidéo massivement parce que zali alarme et sonner na moment oyo et sonner pour na congolais congolaises partout azoatan et comprendre tozwa but moko ya ko banda koza la soudé pe ko sungana pour na évolution en boka na biso ko finga ko loba mabe ezali biso bantu eza ba valeur na biso te tozali bato ya ko respecter mokolo ko respecter mokonzi loba ba faille loba bona boye mwana ko sunga yo. Merci na bandeko ba marchaki na France. Merci ba marchaki par rapport à ko réclamer pourquoi bitumba ezaka na mboka na biso e ba mindele ba lobela yango te mais ya Israël ba lobeli yango. Pourquoi na sepeli na bandeko na makasi na sepeli na ba congolais tout ba revendiquer que non information na biso ba massacre na biso elo makate mais ya bato mususu elo maka. Alors on a ça biloko mo bien oyo to féliciter tous les jeunes oyo bazaki mobilisés pour batambola na France pour na ko réclamer ba droit na biso ba congolais pe ba reconnaître pe mboka na biso ba pesa valeur parce que ba o bazokufa eza banyamate eza bato oyo bazako kufa na massacre wana. Mais si yango wana bitumba oyo to wanda soutenir bana oyo baye na ba idée asika baza posa Congo na biso eza toujours na valeur par rapport ndenge tozomona information moke esili mais omoni ya bandeko ya Israël bato baza kozwa temps ya ko expliquer nyonso oyo eza ko se passer et baza ko ba komi je suis israélien je suis machin nyonso wana et osala bien te. Merci na bato nyonso partout bozali tomeka ko partager savoir vivre et koyeba nini tokosala. Merci et bye bye.